Chers fidèles internautes du monde entier, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vraiment, je vous salue et je vous dis bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. De partout dans le monde, vraiment, je vous dis merci de continuer de vous abonner dans notre site internet www.congo-direct-tv, officiel de mon boss Arnaud Donvouma, le réalisateur noble. Vraiment, c'est un plaisir. C'est mon mingi que vous allez belé branché bolandarabiso de partout dans le monde. Vraiment on dirait qu'il y a site nabiso vraiment nous bomesana ko yo kabasango to pesa rabino on dirait que Kinshasa tout quelque part dans la ville de Kinshasa mais vraiment plus sabino plus tozali là c'est présenté na nous et longi aussi bomesana nango déjà ils a Sandrine Mongoza la valeur de la presse congolaise et longi za rango se longa sikate mais c'est vraiment on a site nabiso bon nango déjà boye bien déjà voilà. Tout ça quelque part dans la ville de Kinshasa, tout ça dans la commune de Matete, tout le sujet na biso ya lelo zali parce que c'est même mobimba oyo na mois passé tout ça qui bino mingi na ba invité, tout ça qui ba invité ba musiciens, ba artistes, comédiens mais lelo to bi tout na mambo kapé sans que les mutu, sans que offenser mutu, sans que ça la mabe na bato bazo landa biso puis na makamnation que emisana ko tambola to pona que sujet lelo oyo kolobela makambo ya refoulement par rapport ya ba refoulement oyo sala manangola. Juste au début, tu as des par-ci par-là, tu as des cousins, tu as des frères, des parents, des tantes. Voilà, bande de belle bakendaki koluka na Angola, bakendaki basasimo amour na bango koluka ville, tu mets ça na rosa, ndeka tu mets ça na qui cherche. Avec qui théâtre nous on a mboka que nous koluka na mboka mususu mais c'est la nuit que tu es habité par la décision ni par ni c'est pas ça qui bande ko na biso bazozonga na ba conditions moko très difficiles tout monde nango ba mususu ba kufi ba mususu bazonga ba pota ba mususu bazonga mambebele belé bon vis-à-vis ya makambone l'équipe je te bien ngoté mais photo yo kamo muke eloko nini ba peuple congolais bande ko ba oyo baza ba victime na nzela wana ndo bazoyela wana soki bazoyo kandingi nini makambo yo s'est passé mutu na mutu azana eloko nini oyo koloba par rapport ya kambo oyo s'est passé wana et puis la province ni to côté qui na ba province wana et comme ici qu'on a quatre capitales parce que là na oti ko solana de konanga moko aza libanda mboka azavika ka chroniqueur lokola ngai asa na système nene kuna na Congo na Angola autre que sanga que na ministre o esali un peu ko kita me bat bazaki déjà ko zonga zonga déjà pour na roboya mama mike yo salama na banzela na ba frontière et tout là ndela zaki na besoin vraiment lelo to solango na bande konanga ba congolais ba lekinzela mututu on a komona lelo o komeka akozana courage ya koloba par rapport yelo ko wana ndelo sala batu pasi muso sepela nango muso sepela nango te to yoka ndenge mutu na mutu akoloba par rapport ya sujet wana ndi sujet wana ponela ki bino lelo yango wana na ebito so sepela nango to te na sita singa ki bino na bino que à chaque fois to banda kozana ba sujet aboye nazo mona ba rebo tindela ba sujet te bobi ni téléphone nanga ya juste na ba ya écran na yo siko zolanda nga na téléphone na machine na musala partout zolanda nga numéro nanga ya ngwana eza na se wana bobi ko bien nga pesa ba sujet so bomesani que bo sepeli que ça la bino sujet boye pour to lobela makamba mboka mais sans kolobela makamba mabe eko ko créer les biso na site na biso ba problème donc to lobela kambo za fait normal eza que mutalongwe na Angola ayi a na condition moko difficile na ba position o bino surtout boye parce que zeloko o to kolobela ngo mingi te ne loko to lobela lelo voilà tout le cas moko bande ko basi bande ko mibali ba jeune ba papa ba lobela papa sujet na zongeli bino kalate Arnaud Donvouma. Voilà, et là on a koloba na zoluka bandeko na nzela par-ci par-là est-ce que na kuta nande ko moko alors par rapport à sujet na biso ya lelo na biso na kuta nande ko mobile tout ndeko mwasi ndeko na ngali mbisanga. Bonjour maman. Bonjour. Où tu es? Na utinda ku juste ko tambola ndezala rare. Tambola car. Voilà. Comment on est? Cristiano. Cristiana. Ah bonjour maman, c'est la canine na vie? Naza étudiante na aussi lisa année. Voilà, ça tombe bien. Sujet na le point za chroniqueuse nga konanga Sandrine Mongoza na sala kana Congo Direct TV. Le sujet na biso to poni pona bana kini mobimba vraiment to sala en plus na capitale pour mambo sala mana Angola na sur courant nango. Oui, tous au courant parce que ce sont des informations isolées et actualité to est bien. Vous avez comment vous allez na Angola azongi peto oyo ara bande ka baninga. Bien que bandeko mususu ya famille baza kuna ma eza phénomène ozoleka et loko nyonso même si toza bandeko ya famille te bien que toza ba congolais et puis eza déjà ki bondeko ça fait trop mal vraiment ce que vous monyo ndengini na makamba ngo ndenge salami kozunga bandeko eselio pasi yo monyo ndengini ben eza phénomène moko oyo c'est eza quoi triste ba famille parce que na vie mutu ate bateka lopangu bateka ba bien pour que mutu akine nangola pour na qui cherche pour na kolukela famille espoir à famille comme pas mutu mais aujourd'hui bazo zongisa batu main vide bazo traiter batu comme des animaux bazo tenir même pas compte il y a ba droit de l'homme
c'est un événement moko o ekoki ko interpeller le gouvernement bacha mayele eloko nini o ekoki okoze ba refouler bandeko na biso bazongawa et puis ezo pesa biso pasi to ya chômage ekobakisa malisusu vu que batu bauti kuna bazongi main vite bazana eloko osala te nyonso wana ebakisa chômage nyonso wana ebakisa ba problème na Congo. Merci beaucoup, répondre bien. Vous avez vraiment dit aux intellectuels. Est-ce que pour une solution, vous proposez pour Nangaï, Français Baloba, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Coquet Angola, c'est pas mauvais. Mais dans notre pays, il y a de la richesse. Nyo Suezali. Ce qui est peut-être eloko wana kaka ki okoma kunate. Ba bengani biso parce que toza ko envahir ba mboka batu tozo koma kuna belé yango izo sala que social na bango izo kita yango ba sepeli ba bengana biso pour que bango ba s'organiser. De notre part on a koloba que to tikala ana Congo na biso cultivons notre terre to sala yango et puis biso tokomata tokoza sus na tina te ya kokende na mboka bapaya. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Parce que partout ici quand bandoko bazolanda na libanda mboka ko peut-être salutation. Ben, je salue toute la famille Lumbuenadio et à tous ceux qui me connaissent. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà. Toujours continuer pour le cas de comme Bali, de comme moi si alors par rapport à ce sujet n'abuse. Tout le cas souvent de comme sous vraiment. Comme Blanchard. Blanchard, papa, merci beaucoup vraiment. Sujet n'abuse il y a les lots comme on a Sandrine. Sujet n'abuse les lots de ça les lots vraiment dans la capitale à Kinshasa. Ah ils ont sujet va refoulement en Angola. Je suis sûr que vous comprenez ma camarade de ça mandi bandi qu'on a sur zonga. N'est-ce pas ça de comme on peut auti ko zonga to de comme ko to moni ko bandi comme on tem sous baba auti aye que ça de quoi camarade non moko zongi. En tout cas, nous avons une famille en Angola. Malgré bazar à la capitale, tout est Rolanda bao bazar dans la province. Nous vraiment torturé bandi qu'on a surtout qui vraiment passé. Et ça les biso bien té. Tous les Africains biso nyonso. Je crois que bango baya to fana bango boule belé. Tous les terre ko sala bango o bango ba sala biso té. Ceux qui ont tali et ko ka bien té au salo ka passe. Pour surtout dans la province où nous avons moins si ba kangi na nzete ba ndiko bete même si ma bende. Et ça qui passe ma casse. To yebite mboka na biso ba konza mboka ceux qui baza wapi. Pour Orlando so makambo. La dernière passée à ba uti ko bengana bande ko na biso na Brazzaville. En tout cas, to santa kité que to za pe na gouvernement congolais, to yebite to za ba congolais, to linga mboka na biso ndesi nga linga ba pays libanda ya mikete. Na linga mboka langa pour na luka na kati mboka langa. Mais mutu musu zo ko kane ko luka te. Faut à se déplacer pour à se retrouver. Mais place ba kei torture vraiment leki. Ya ko boma ba bomi, to yebite ba obiso fanda na bango awa. So to ko sa bango penini. Mais tellement baza poso moko na biso to mona ka ke to za ba ndeko. Toriko ça ba mabete. En tout cas, to senga na gouvernement congolais, ba ba kolandela biso situation oyo. Ndesinga za bandeko kuna. To yebi etana bango te. Ceux qui peuvent kufi ceux qui baza na bon mo ba téléphone to benga zo le kapete. Mais biso to vanda na bango place moko to lia na bango place moko. Pour ça ndenge na biso nde biso ba congolais to vivre. Ok, merci vraiment na soutien. Question monsieur ya soukezali. Si ko tango zo mo na ke bandeko na biso zo souffrir kuna bazo benga na bango. Yusko za place moko na Angola mon pembeni wana. Ezo peso candidater pour refouler. Bon, tokogi jamais na koyi ko se faire justice. En tout cas, justice to tike la rara à qui les droits. Ezandenge Mobutu alakisa biso. Le président Mobutu alakisa biso bongo ya kovanda na moninga o ya pays ya ngambu. En tout cas, tous les mutema be faire bangote. Bangonde ba yoki la so mutema be soko landi bien même si na Angola. Ba ba ki pas même pas ko kanga suki, ba pas même pas ko lata. Et ça biso nde ba congolais to laksi bango ndenge ya ko lata na ndenge ya ko vivre. Lelo bazui en ya ko banda ko torture bande ko na biso. En tout cas, tous ceux qui ont été dans gouvernement congolais ont la biso likambo pour biso to ko se faire justice pour des gens de tozabo na makambo tozana ngo ya ba élection to ko sala o to ko sala te bango ne baza ba konza mboka bango ndaki les droits ba ko se décider liboso na biso to senga na bango ba konza mboka balandela biso likambo. En tout cas ba nyokola bande ko na biso na ngola o ko zwa idée te mais tozolia na bango tozana bango ndetinga na ba msu place bazali mais tozana na bango bien to lekan pe mbote. Mais en tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup, bien parlé. Vraiment, on est sûr que Bolani de Gonation Mobile lobby. Aselina passe na moté, mais vraiment que le bac. Tozarana bango, totambolana bango, mais tosala bango, obasali bande de Gonabis, surtout bana basi. Parce que moi personnellement, na monaki image, moi batindela na libanda mboka.
nous avons un jet mo je sais pas ce qu'il y a avion to ndenge ni ba ko ta bébé muki ba zo tomboler ba côté na fenêtre non bon côté vraiment ndi to pona ki sujet wana lelo to sola na bandeko to ndeko mususu pe susu to tala ka ndeba muto na courage ko lo par rapport à sujet na biso et puis na zongela bino su kalate. Non, moi ce que je vais dire tout simplement que le gouvernement congolais a remédié dans cette situation. Tu as un barabango, tu as qui mais biso sauf moins de déplacements dans biso, en tout cas baza qu'on fait souffrir biso. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. C'est Sandrine, hein? Comment vous Eric Namatete. Ok, enchanté. Si pour nous vraiment le lot est emboli, nakata matete. Ah, na commune na bino awa pour na lobela sujet à Angola. Ndenge bazo refoulé bande ko na biso ba congolais. Na la façon dans condition bazo refoulé bango wana. Et là ba weleli to yebité. Personnellement on lobaka na yebina ngate. Mais non on akaka bazo zonga na ba condition mabe, bazo kufa et tout, ba poto malade et tout. Na ce que pour yebi on zana ndeko mo baza kuna oza victime na ngo comment? Oui, naza na plus de 4 ndeko kuna détente na ba oncle nga mobo. Bazongaki? Te ba bazongi de parce que baza na capitale mais ba on est dans la province te bazongaki. Bazongi la condition bien. Bazongi la condition peine bien te parce que bazaki mini côté ya ba richesse te ba mini kuna. C'est pour cela ndé ba sala ba atrocité wana. Mo obeta on nini. Zongeli ya Jean wana o sepeli na kina ngoto sepeli na ngote. Maintenant c'est pour ngote que vie que politique ya mo la faisait bien te. Bando on a biso ba okende na ba ngola wana te. Ceux qui politique à moi ils bien. Gestion vraiment l'état ils bien. On est poussé dans la soba qui est à Bangola. Mangola la façon de réagir au CP non pas c'est pas pays frère. Bah pays frontalier, bah qui jamais qu'on réagit bon qu'on maltraiter bandeko baza le roi bandeko na bango. C'est bon. Siko ndi bazozongela bo omoni ke ekosala ndi mpo basa bimaki déjà ndi bazongi omoni ke kozala bien misale kozala misale za na ngoto kozala na biso bien makamu kozala na ngo bien na kata ville na biso awa pona bimaki boya pona koluka ndevi ndi tozolongo to ke ba France to ke ne par ci par là pona koluka ka na ni bazozongela na ba condition na vraiment na biso soki yo peno mona ki on pena bien maintenant na mona ke ndi bazozonga wana e ko changer le monter parce que na niveau déjà il y a suivi à l'état et le monter malongo salami. Parce que bazozonga ba ni na ba logement ba msuba kendaka la pona pasi ba maladie ba bilo rebelle belé ba plus de 300 000 Congolais réfugiés maintenant bazonga wana tout mona ata geste mo te ba autorité ya pays ba sali pona bango na bité soki ba réintégrer bango wa pito ba pesa bango musala là vraiment na ata na assurance mo te que non kozonga la bango ba pesa bango même sala tout le monde bazonga ba otondaka awa chômage des okota na mboka ba on veut bien prendre les athées. Parce que nous on sala kende ko nga biso bitu zana batu awa tuzana ba ekolo ebele ba longo tamuso ba poso pembe kutu o nga ba mboka na bomba ko s'enrichir a po ni biso de refouler ba tout voir ata courage on a ko refouler ba besoin ba mboka na bango te kaka biso ni ba refouler kaka biso ni ba refouler kaka il y en a lobby politique ya gestion ya ba migrants na ba réfugiés na ba étrangers na mboka na biso pena eza bien te papa n'importe qui a ko longa na mboka na ayo ko s'installer mais suivi vraiment ezati mais tellement que les pays où on est bien organisés, ce sont des pays seulement qui ont gestion, il y a choses publiques à l'État. Et donc normalement, on est bazar en atteint Rolandela, bateau bazar bande on a bangote. C'est pour cela tellement que les bisous ba congolais tout partout. Tout ça pour être sur la dignité on a té. Ba veut respecter sous congolais té libana. Ba que congolais azo qui m'a payé na pour na pas si pour la moins souffrance. C'est ça que non pays voilà bazo respecter même pas ko banga ko beta congolais. C'est ça. Voilà, merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Toujours notre sujet na biso ya lelo to lobaki que to sepela tending bande ko na biso bazongi. Condition bande ko na biso bazongi la wana vraiment en tout cas to sepela na ngote. Nina vie personnellement nga na côté que azongi na contrat mais nazo mona bande ko baninga nde bazozonga vraiment eza vena mutema pasi ça vena pasi makasi. Nina lobaki que lo bon sona bande ko na ngai na nzela to sola ndeka eza ndeka we maman kendaka. Mona ndeko na nga moko bonjour. Bonjour. Papa na makolo ba? Merci. Merci beaucoup. Comment bon nga comme na Trésor Pindi. Pardon? Trésor Pindi. Comment on a Sandrine? Merci beaucoup. Est-ce que Congo Direct TV en direct il y a France?
à partir ya biso ya Kinshasa awa on prenait qui sujet ya par rapport à refoulement ya Angola net sur OK Congo déjà parce que mutu ya OK Congo ça par mamozo le kanambo kana biso bande ko bazonga ba conditions difficiles ma mbebele salami na Angola ba faire circuler kutu ba audio bazo finga biso to konda basi na so bazo kinenge nini na si mutu tout a recevoir qui message wana na téléphone na ye ba mokirano surtout to yo kakiango neto se pona yo lobini te pona nga est vraiment regrettable na bangambo bande ko na biso bangolais ba osala ata eza eloko ya refoule mais jamais bakosala na façon ba osalela batala pina mwa mitema ya batu ya itanke batu po batana makila bito pe na makila ba refoule mais ya kosala na nini wana ba na ndenge ba osala eza vraiment bien te pona ba congolais tango eloko bongo esalami pona ba autorité na eza soni na mboka na biso po mboka moko te batu ba yina yango lokola Congo congolais a préféré alunga na Congo andovana na Congo Brazzaville yango to mona mambo yo esalama et ezambala liboso te angolais da pe liboso te sala ba congolais bongo liboso to mona Brazzaville le lokomi e komi biso kade bengana biso kaka biso et puis na oloba elo moko na ko conseiller bande ko nanga ba congolais ba na Angola ba quitter parce que ngala va na mboka na 15 ans ya mabe ezala ya makati parce que ba considérer congolais lokola mutute donc mingi pena ou bazana ba quitter pona ba continuer biso mboka etape soni eza soni ba meka un peu kota la vie sociale ya ba congolais pour to vendre ape na mboka na biso kuna tokenda ko luka nini po ape mbongo ezali soki to teka awa kuna pe to tekaka akwa bon toki maka mboka na biso tokenda kuna donc toki ma pona souffrance ba konda mboka ba mekota la vie sociale ba meka ko bonga sa vie sociale po to vendre ape na mboka na biso po to za la ridiculiser boité. Merci beaucoup, vraiment merci. Pour la bande Angola, na golo ba pina Angola pour na portugais pour ou Angola nous voter tam chuta nós tudo tam pessoas voter tem sangue nós também tam com sangue para refular tem que refular o simple par matin nous dá aqui também no Congo tem muito angolanos o bazombo tam os angolanos nós também vamos refular mais essa maniobra nos dá tem que meter o pessoas no caminho tem que meter no carro para refular mas para matar não dá para matar nós também temos pessoas que os angolanos. Muito obrigado. Voilà, vraiment makamba lobby ka ye mom taye bien ngo nga pina makamba na pende leki no ka boye nga na sala ka musana nga makamba lobby na asike za bien pour les engager ka ye moko. Voilà to continuer to sur la makamba biso ni to kana ki ko sala ngo lelo to lokale susu mutu moko na ebito to rozwa wapi tuna mutu lobby na ndenge na ye vraiment o bande ko ba lobby et engager bango eza selon pasi na ye o ya za nango. To continuer voilà na zone de nation moko moi si ya suka. Alors par rapport à ce sujet, nous avons koloba na ebité bozo landa sujet na biso ya Angola refoulement ndi bazo refouler bande ko na biso na Angola ndi bazo zonga tokaki ke bakotaki na Luanda babandaki mo mukeme na minute oyo bameki déjà ko doser mo mukeme bande ko musu bazana banzela na ko bamikomi yokutu te donc ezana nukaka en cours voilà bonjour. Bonjour. Amani okuta ozo sa musala ndeza la kala ingangu kala technique actique 15 ya obora vie pour na bana. Kombo na Maman Mireille. Maman Mireille na matete nga kombo na Sandrine na sala na Congo Direct TV officiel ya mon boss le réalisateur noble vraiment Arnaud Denvou mandé le toponi sujet ya refoulement ya Angola ningo aussi na ko annoncer déjà à propos ya mamba refoulement ningo sa bande ko so na ba condition pas si ba miki boya ni se bana na yo boye musute ba be ko ngulumba zo na ba condition wa bena ebite soki okoko lo banini un par rapport ya eloko ande yo sala. Bon, il y a mingi penza ya lobeza te mais et pesa biso nde pasi po neti po na nga na koloba boye kotala neti na kati ya mboka na biso Congo tozali vraiment na koloba presque monde entier surtout koloba ba monde entier baza tofa na bango awa pe bafandi na kimia bazosala misala na bango na kimia nyonso tu pe baza kozwa pe na bomengo na biso baokee nango bazomvuama
totiki bango na kimia mais kotala keno biso na ndenge oyo vraiment bamekaka kotraite biso na bamboka libanda esalaka mpenza pasi mingi esalaka pasi mpo ngai mpe naza na bandeko na ngai mpe baza kuna kotala bazobenga na bandako baobima te baosala eloko moko te nini te komi ye mosusu keno bino boluka ye mosusu mo eloko abotindela bango kuna bisika bazali na bakondition bana basi baozonga bazosokola te misu bazoviole bango baza kobeta kokanga maboko bamakolo kobeta bomba donc eyesala pasi mingi eloko yango vraiment eyesala pasi ya makasi kotala pe alolenge oyo baotraite biso na Angola eyesala pasi mais soki totali tozongi na kati ya bauniversité na biso awa bango baza awa bazotanga baklasse oyo mpa na bango baza na baklasse ya malonga te baza na bahôpital ya malonga te mais se babeli bakimaka mpe kaka mbango awa epa na biso mais kotala oyo baosala biso bon ya koloba mpenza ebele eza te eza kaka keno peut-être bakonzi na biso nde peut-être keno koluka vraiment kozwa vraiment likambo vraiment na maboko te mpo baétranger bafandi baza na kimia sikoyo biso epa na bango toza na kimia te mais esalaka pasi ya olobi eza te mais nzambe ye moko azwa contrôle nyonso mais mboka na biso tozalaka toujours beni bazalaka na posa nango mpo nyonso biso toza nango na kati ya mboka na biso ata oyo baoza baokee nango mais esila te eza kaka. Merci, vraiment bien parlé. J'espère que vous avez bien suivi. Alors, madame, vraiment. Alors, bien, passe dans mon thème, vraiment, même expression faciale, n'est-ce pas? La passe dans mon thème, vraiment, sujet, n'est-ce pas? Qui en gros, lelo, je te prenais la bino, en gros, yo, bolandi, mouton, surtout, à l'objet, n'a petit bourben, d'abino, moro, synthèse, n'andenge, bino, moro, beaucoup observer, tout, mouton, sur à l'objet, et là, on y va se séparer, là, on va linguer. To vivara na bato awa biso za personnellement na bato bien awa na Congo na biso mais biso kaka ndeto za bato liboso benga na biso partout benga na biso na mboka lokwa Brazza na Angola lelo o ata biso moko ndeti ngaboye ndeko na ngaza ki na Angola azana azu traitement bien te abeli rapidement azongi apoani pour bon kuna mama longa penze za rate ba kana besoin na biso mais malgré yango basiami kaka bite ba benga na bande façon ni bazo benga na bato ngo fo mona ndenga ngo na monela ki fa mona yango te. Vraiment c'est la fin de cette émission. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Il y a vraiment humble à servir la valeur de la presse congolaise. Vraiment ok équipe déjà grâce à Massamba et puis mon cordon de Kikwedi ndende konanga Isaac MPKL abengaka les cordons les plus charismatiques namoni bande konanga vraiment Hervé Mabradam na chef nangai réalisateur noble Arnaud Mvuma ya yo ngwana bambote belé to ala sona mama bonheur te moi apesa mbote ate ya yo ra ngwana voilà to moi ni très prochainement bo continuer kolanda bo continuer ko s'abonner bo continuer ko benga ndebo bengaka numéro nanga ya ngwana ezali wana numéro nanga WhatsApp numéro appel nanga ya ngwana Facebook nanga kombo nanga ndeza wana ya ngwana sobeti omoni nga mobimba vraiment oza mobimba to moi ni prochainement ndenge to mesana kozala na ba invité na biso et puis to koluka sous sujet mususu to sala bino prochainement bambote belé place boza que Dieu vous bénisse bye.